Belleville il est comme 11 yebisanga Belleville bapoto azokende ezana bit mais bapoto asel te balobaki yo bamemake kaka na nini na délégation mama ni mama mutamemaka ye alobi Belleville mama di mama memai na délégation banane Belleville Belgique à liboso akendaki pona clôture ya mois de la femme bamemaki ya délégation azaki invité spécial akendaki ko clôturer mois de la femme awa auti okende Belgique pona dîner de la fraternité pona borphelin na borpheline eza bamemaki ya délégation Belleville aokende poto par invitation mais poto ya biasi lekenda inaperçu tika bo dit ya poto ya biasi lezaka nini ake kosalisa matalana awa na concert ya fere ya Suisse soki ya Genève naza invité spécial ya faire egola tomoni ye ni na podium ma Belleville apesa ye mbongo zuma za mutu kilo libandi kilo lokwa ya nia uzuma ya nyau mutu kilo libandi kilo mutu kilo lokwa ya nia Belleville apesa ye mbongo bala mwasa kena bala mwasi na sala libembe tika boy yango zo bota bana lokwa mabata eza Belleville ofinga mutu lokwa Papé Lombe mais si la koya a dédicacer bango est-ce que Papé Lombe kolata na toge na théâtre te po bato mamboke bela discipliné bango kanga bakanga bango na est-ce que bakwa kanga na bato wana te vraiment lelo oyo mutu akomisa pe ka mutu mutema mabe ezaka mutu Papé Lombe nenga zana oyebi ka oboma moto trop Papé Lombe lelo soka lamuki penza teleme alobi ke na okangisa bato ebela mokili koningana bisanga zuma en oya koma na wepa Belleville kuta bana tshena rôle atemisi ata lokwa nzeta drapeau te atemisi na rôle lokwa nzeta drapeau garde du corps telema wana yem kaloba ke il faut to expliquer to aero expliquer biso neni mère akendaka na ye atikalaka bango mibale kaka ko solo pusa pembe na mama basoana mama nini adam no solo yo na zuma ndete osoana boyo pusa na pembe na zuma okima ti munoko eza mpanzi na zolo yo kaka kunde ba français mama milo alobaka tika bo loba na ngai Thérèse ayebi oloba français ata sila ye moko sila ayebi oloba français tango contrat ya géri to loba makambo eza sérieux tango contrat ya ma famille ye na Congo jouaka te po ayebi français te parce que Belleville ya gola Belleville a mama bokilo na yo si Belleville a mama bokilo no ya gola teka tika ona défaut yo fo ya ono bonde ya Belleville zo mselanga teka noko ya wana bano finga Belleville ofinga Belleville ngona soni to ndenge ni si la agitation boye vidéo ya yete vidéo ya moi si ekumane si la yeko kota na vidéo ya moi si ekumane moi nani si la yeko kota vidéo ya moi si ekumane mbala mo ngana za invité spécial na podium tilelo tomoni analyse oyo si la mataka na podium azaki invité spécial tanga bano nyoso président Kaleba bimisi ya ezal l'échec si yim dazo sala fierté ya président Kaleba bongo vraiment ya nini Thérèse ya sali na chaîne 3 ans na 70 abonnés tika boy asali 3 ans na chaîne na 70 abonnés tamba bimisi ka gérer spire et côté si bato belé n maman Belleville tanga botaka Belleville bandai ko sokole na bassin ayebisaka yo kozala mutu munene na mboko Maman Belleville tanga ofuti la Belleville mbongo ya passe o atekela kuanga o Thérèse amona Belleville oteka kuanga talisaka ye na ina yango Belleville o mérité lelo Belleville oteka kuanga maman bango mususu azo pomper mususu Belleville ke koteka abimisi lelo aza Belleville o aza lelo ko Thérèse ya ba o bana olia ba shawarma ba olia ba pizza bazo sala ba buffet lelo amemeli maman na bango nini na musala ya sana théâtre ba mutu mukete tellement biso na Congo tolinga koyeba ba valeur ya batu na biso te yango ba Papé Lombe ba o mérité o baza lelo oyebi ke Papé Lombe wana soka zaki ata na Côte d'Ivoire ya pambo oyebi kaza nani ata gowo pusana te Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, des 107 de la presse, Mobala Litoutou, ni beauté, ni éclat. Merci beaucoup, Nabino, tout besoin d'Abisso, dans la chaîne Oyo. Vous continuez toujours à s'abonner, vous continuez toujours
tia ba commentaire na bino et puis ko partager aujourd'hui vidéo na WhatsApp pesa muninga na Facebook pesa muninga kozala égoïste te na bata ko na bo comprendre que c'est la toute première fana yamba elenge mwasi bonzenga na kombo ya Pamela il est pas tout à bordir mais on dirait bordir on va tout en bien ba PCR ba kangara eti donc les photos sont là par rapport à musala na ye et vu qu'il y a ça moi mwasi bana base belé pena musala o to sala bango pena lisusu te to tikala na bango na ba plasma donc na bande ko mususu voilà merci beaucoup na famille Libota o boza de partout tant pour moi déjà Pamela bobo sepeli ba te belé pe ba tunanga ba vie papa Kulutu non bosala émission na Pamela te boka binemi voilà na bisi bango ezala mususu yaza na musala belé na pena na musala belé donc les loto kutani to za même plateau surtout émission na ngako mona ngeza ka masolo ya belle vie OK. Mais rien n'empêche, tout le retapé moi makambo sur les canaux libanda pour la msus tout ça il a analyse. Donc merci beaucoup Nabino tout merci beaucoup na la maman chérie à moi aussi Pamela ye. Merci beaucoup na maman José Lusadus Pamela ye. Merci beaucoup na mamita Dina de Belgique. Mbote na ebele maman Fifi Makuta depuis États-Unis famille Bota boy belé Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Est-ce que tu as déjà filmé? Donc, tout ça, Pamela. Pamela, bonjour. Bonjour, Papa Kulutu Yabana, Papa Kulutu ya famille Bota. Bonjour, bonsoir. Na bateau nyonso ba Hollanda biso. En tout cas, bateau nyonso boloba ke bomonanga awate pourquoi ezaka ba contretemps en fait. Voilà. Ba contretemps dem te sala ke to kuta na penza te en plus to tourner ba communes différents. Donc vraiment et ça la bon mais toza. Biso to bateau na famille Bota. Famille Bota toza ensemble. Yango balobaka union fait la force. Toza awa pour na madame Bellevie. Ngana zaka défenseur ya Sir Oyebit. Famille Bota. Je peux bordir babi bordir moi était Pamela. Et le longeza ilonga bata bordir te ben oui na plateau ndé na zabo na personnage na ndako ndé na personne en fait en plus biso bordir to ya tout à pona ko insulter batuté to ya lobaka juste ba vérité tant que la vérité moi na mon côté na lobango toutefois moi na monte olinga avant di place mo bo ofinga maman na ye ba ofinga ya na ye ba ofinga papa na ye ya kanga mutema soit kanga munoko ko supporter ngote eza lokwanga soki ba toucher personnalité ya madame Bellevie naza wana défenseur ya Sir so ba yena 7h39 nga 7h40 na komi déjà pour na ko défendre madame Bellevie tinde to vandi boto défendre madame Bellevie to défendre Bellevie candidate to défendre Bellevie télévision en fait oya osala biso musala kitoko parce que lelo oyo faut que to lo ba vérité pe mutalongo libiso soni na monde de théâtre c'est Bellevie Tikaboy ben oui obike bango balinga bongo te nayebi que la vérité choque mais la vérité c'est la vérité vérité pense choquaka batu mais c'est la vérité yango mona lelo ba mayonnaise ba Thérèse ba koma na haine moko boye parce que Bellevue alongo la théâtre na mbota likaso ba mayonnaise ba koma na haine ba Thérèse ba koma na haine parce que Bellevue alongo la théâtre na mbota likaso aya na ngona enveloppe. Oh oui Bellevue alongo la théâtre na mbota likasu aya na ngona enveloppe. Oui aya na ngona enveloppe yango mona ke ba mayonnaise lelo ba koma na haine wana et si la kate parce que Bellevue au moni théâtre kalezala ki oye penza ke bo sengi site to ya tourner même papa mona bino bata pamba ba théâtre oyo bazanga ti ba na premier épisode deuxième épisode papa boy na e parce que papa oye bate na théâtre bo sala ni mais Bellevue lelo aye na théâtre aye na histoire. Oui, ils ont dit que foyer ya papa wana. Est-ce que lobby papa na obenga lisu bato? Lelo tozana ba marraine, tozana ba parrain, au moins peut que azali sous-souté soit ta kufi na ye, soit ta voyager, au moins te conseil aux pas na orité, na ta la Bellevue télévision. Tikaboy. Ben oui. Ah, mais biso ngana tant na lo ba kenaza défenseur ya Sir en plus né naza boye, ngamo liboso na naza pe sous fan ya Bellevue numéro 1. On va na penza boye fanatique na poto abengio. Oyo asali 10 ans 20 ans na poto mona ba parents na été azana muto ko pese conseil te mais so atali ka film à Bellevue azu conseil mbala. Voilà tant que ba film à Bellevue lelo film oyo bandi oyo o trouva ngonenge ni Pamela. Bon, merci d'abord na maman Bellevue na ba film kitoko oyo akomela biso ngana loba ke ba film à Bellevue edikaka mas lelo oyo Bellevue akoma ba film ya ba réalité oyo to vivre na vie na biso na ba société en fait so natali armée de guerre ngo lobanine tant que ngande na comprendre film armée de guerre ngo laksanine papa na biso Kofi atongi armée eza ya bano nyonso aboti badingi ba papa Alain ba histoire tourner tout autour ya famille ya papa na biso Kofi papa Kofi atongi armée guerre des abana o ya papa Kofi parce que lelo papa Kofi apesi
mutu kaka moko azala responsable ya biloko nyonso na kombo ya papa na biso Tirbo Dingi. Yango lelo guerre wana entre Dingi na papa na biso Alain ezokita ezomata. Bellevue edikaka mas. Makambo lelo oboni film oyo Bellevue akomi lelo armée de guerre oyo. Mingi soko landi histoire ya bana batete la. Eza film madame Bellevue akomi. Histoire ya bana batete la. Histoire vraie. Ba réalité ya bana batete la ba o vivre. Po toyebi ke ba papa na biso ya batete la babota na mwasi moko te. Abota na mwasi mibale misatu mine. Omona ke azana bomengo mauzwaka bomengo wana kitiseli mwana moko. Omona ke papa na botina bana 10, abotina basi 10 20 mais mwasi moko oyo papa lingaka mingi pe mwasi o papa lingaka mingi eza mwasi oyo aniokolaka papa. Tomoni mama abiso Milo. Ayebisi papa kofike na yebisa ki oke bana o bakolongwa awa lelo balongwe te. To tomona ke mama Milo aoyeba valeur ya papa na biso kofite a traiter na bakombo nyonso. Donc, papa na biso ba sepelaka na basi o banyokolaka bango. Si, normalement logique des choses. Donc otala mamilo nenga zo nyokola papa Kofi a mérité ka kovana na mama Milo. Et pourtant papa ya Badingi azali, papa ya Badavina akwa azali. Omona ke joueli ya mama Milo ne joueli ya mama na biso le yandaya eza différent. Omona ke mama Milo très impoli, aocha papa Kofi Musapi Ernest ayebise ke kutu nengo zana karaté okokufa na. Donc kotala mama Milo boye ayeli kaka ba bien ya papa na biso Kofi ayeli bolingo te. Yango bana bazo manifester keni azo manifester ke politesse liboso ya yaya na ye oyo azana kombo ya junior so na bosante junior lelo 4e épisode ekoti lelo 4e épisode ezokota mais obi ezala mutu mwa benga na poto abi film oso comme ba 7e 8e ezali bomba oyebi ke omoni mama Bellevue toloba ke écriture esimami na maboko na ye yeso ka ye na premier épisode toyeba te deuxième épisode ndenge nini ekende chaque épisode atika biso na point d'interrogation atika biso na qu'est-ce que c'est et ba film ya batu mususu loka ba film ya sila au moins déjà que premier épisode oyeba déjà fin ndenge ekende on comprend déjà fin ya film ce qui film ya sila bandi premier épisode ya film sila waza makolo soso au moins pensa que film bandi boy fin déjà comprendre. On comprend déjà que fin ya film oyo ekende boye. Siko Bellevue quand atika abiso na ba suspense en fait. Bellevue atika abiso na ba suspense. Siko mutu ya bongo oya simbi écriture congolaise lelo na monde ya cinéma. Bellevue kandi boya trouble moral na ye à un moment faut arrêter. À un moment faut arrêter parce que bango nyonso wana lelo nde ba ya na théâtre ba yebite biti nini bakana na théâtre. Ba yebi yango te. Ba yebite surtout Thérèse ya yebite. Yango Thérèse lelo alingo craquer mutu lobi boyo ka Thérèse ya koti full bo pesa mutu faute te. Faute eza ya yemo parce que yemo ka yebite nini ya akana na théâtre. Ko vanda boye ngana on raisonner lisuta na ba 15 ans, 16 ans, ba 14 ans na ngai otangi peza ba maman bazo jouer na groupe Sinark. Maman liboso ba otanga eza Thérèse hein. Mais lelo Thérèse a comment insensé. Aza parmi ba cofondatrice. Oui, ya groupe Sinark. Mais lelo a comment na insensé. Lelo a comment ça valeur. Lelo so Monique ba bandi ko tanga bano nyoso président Kaleba bimisi ya ezal l'échec. Ah, si. Yim de ça la fierté ya président Kaleba bongo vraiment. Ya nini? Thérèse ya sali na chaîne 3 ans na 70 abonnés. Tika boy. A sali 3 ans na chaîne na 70 abonnés. Tamba bimisi ka gérer Spire, chaîne Mati. Comme muta bongo on a isako Thérèse ya héros na Bellevue ya pas match Bellevue za awa ya zanse ce qu'on a minute Bellevue za lokwa mafuta bango baza mai toujours so mai na mafuta osangisi ya mafuta za likolo Bellevue za nani Bellevue na mafuta bango mai oui parce que les so osangisi ata oui la ta mafuta mbilo osangisi on a mai mafuta ezalaka likolo mai ezalaka na sedo baza différent. Voilà donc voilà to clore moi parenthèse wana ya film mais tala ba famille Libota okoyebisa bango nini. Est-ce que vous sentir bango pena que na niveau à côté la film parce que film est aussi crime de la noblesse et outil licolo spiritus c'est outil licolo crime de la noblesse style lelo on a déjà 4 millions de vues. Ah voilà. Okobi sa famille Libota lelo nini na film o. En fait, si famille Libota n'a pas de distraction, tu évites ceux qui maman Bellevue a checké un film assis, kabaye la biso ba distraction. Malgré to qu'il na ba distraction, mais tu as focus na ba film na biso. Crime de la noblesse le lot qui na 4 millions de vues. Pas même 4 mois, donc il y a 4 millions. Le lot il y a spiritus et qui n'a qui paye waouh. Ah, tu y a crime
crime de guerre arme de guerre na biso pardon crime de la noblesse c'est kotanga makasi ouais c'est crime de la noblesse maman Bellevue on est autant que mon enfant mon enfant mais nga penda fanatique ya crime de la noblesse crime de la noblesse donc souka ouais eza souka siko yango wana arme de guerre on obenga ngo mingi crime de guerre arme de guerre auto consommer film talaka au moins que film koti pas même 5 minutes tu déjà un cas badeka ce que muta boy Bellevue a longola batu na distraction au moins la que diaspora outi musala aye olaliana na lobi téléphone na kota na Bellevue télévision a chena ni kuna ce que muta boy bo ça lycée ba vendre est-ce que ça le même langage nenga na zo ba lelo mama soko so bokola mwana zo ka te lycée ba film à Bellevue ben oui parce que maman moni ya gérer ndete ozala awa toza ba place misatu o tozo éducation so ezo éducation na ndako te ozo éducation na école soit une église lelo pe ebakisa ma 4e 5e okoke na groupe mo boye bozana mukonzi o diriger bino okolanda rythme o mukonzi o diriger bino lelo oyo mama Bellevue lo kwa mama Bellevue faut moi na Thérésia atalaka ba film à Bellevue ma casse parce que a raté éducation à Thérésia atalaka trop de films ya Bellevue azo éducation azo na tout droit moi na nani moi na Thérésia Mwana Thérésia, tellement a raté l'éducation ya maman na bango Thérésia, faut atalaka trop. Ba film ya Bellevue. Atika sambla nenga zaki yo Bellevue on a obeta yo Bellevue on a sala boy parce que Bellevue na maman bango yemo yabi ke y a pas match. Bellevue wana allié ça y atangi ça y classe à footela Minerval. Mais Thérésia, ezane loko moko ta oyana ngo o asala la Bellevue. Lelo o esala nga pasi. Esala nga vraiment pasi. Bellevue bolamu ya Bellevue lelo ekoma mafinga na minoko ya badu bato nyoso Bellevue asunga lelo bango ye wana lelo bakomisa Bellevue papier hygiénique ya kofinga ka tongo midi pourquoi ah oui hein lelo o tolala ki tolamuki ngana tikala obenga Bellevue la patrona te vidéo ebimi Bellevue kandi la patrona mwana mama na ngai ndeko na nga masha mumenu parce que Thérèse ndenga zana ta ba propos o tenir lelo abosa na kateke azala na makila Bellevue na kati nzoto na ye parce que amela ndambu abwaka partout à côté be oui masha mumenu masha mumenu ngolo ba makila musubu abwaka musubu amelaka do makila minu na ngai oui amela ndambu abwaka partout atambulaka na makila yango faut kokeba na makambo to lobaka ici les paroles s'envolent les vidéos restent ah mutakufa kata eza ko piquer ba crise na ko sam ah wow internet continue normalement lelo oyo musala ya Bellevue ekotisi bato ebele n Maman Bellevue tanga botaka Bellevue abandaki kosokole na bassin ayebisaka yo kozala mutu munene na mboko. Maman Bellevue tanga ofutela Bellevue mbongo ya pasi o atekela kwanga o Thérèse amona Bellevue oteka kwanga tangisaka ye na ina yango Bellevue o mérité lelo. Bellevue oteka kwanga mama bango mususu azo pomper mususu Bellevue ake koteka abimisi lelo aza Bellevue o aza lelo. Sko Thérèse ya ba o bana olia ba shawarma ba olia ba pizza bazo sala ba buffet lelo amemeli mama na bango nini na musala ya sana théâtre. To suka na pardon. Pamela na biso to suka ba peser bazana nzela na boyi bakanganga na yo te ba okanga biso te c'est la vérité te ba peser ba nzela tango zolo ba bongo lelo yo ngala ngina ba ka to so wana likambo yo na oki likambo lisolo ya morgue ye ko sa nini na makambo yo bakangi Irsil Pechanga atinda ka batu na morgue bakangi président Lombe na moni ndeko na biso ndeko na ngai pena na seperane makasi président JP Massamba l'émission moko akeko loba akeko confirmer président Lombe azamuta bakisi dans tout ça analyse nini osala eza mutema mabe to eza problème nini eza d'abord mutema mabe na vie soko raté vie bolamu ya mutu nyonso esepelisa ote soko raté vraiment vie bolamu ya mutu nyonso ekotikala osepelisa ote totali Pape Lombe carrière na ye oya bandi Pape Lombe lelo na mboko a mutu mukiete azana dirigé par qui tengesana Pape Lombe a mutu mukiete tellement biso na Congo tolinga koyeba ba valeur ya batu na biso te yango ba Pape Lombe ba on mérité o baza lelo oyebi ke Pape Lombe wana soka zaki ata na Côte d'Ivoire ya pambo oyebi kaza nani ata gowa pusana te Pape Lombe soka zaki na Nigeria papa o nani papa o benga ke nani papa nani ozaka mwa mandefu bona bosani komoni Goliath ah papa Lombe beta avec Goliath dada voilà ba Pape Lombe wana bazana ba carrière ya mulai na Congo oyo Pape Lombe ninga zana ba koki ko nommer même héros
parce que makambo sali na théâtre eza facilité lelo au papier lomba comme papier génique ya bano yemo kabimisi lelo papier lomba comme papier génique nyonso to wana pona nini pourquoi akende koleka sur émission lobaki ke lelo bazo finga mapona bana oyemo kabimisi ben oui c'est la vérité c'est la vérité. Biso tozala so sali mission obtenir ba propos moko boyeza mabe au mona peza mama Bellevue bengo biso ke longo les mission wana parce que biso to vanda ka yemo peza lobi ke bo fingela nga mutu na kombo na ngai te na tinda ka mutu te mais nga naza étonné bato yo bazan éducation pourri bato bazanga valeur ben sensé basangani bo finga mutu loko papier lombe mais si la koya a dédicacer bango est-ce que papier lomba ko lata na toji na théâtre te pour bato maboke bela discipliné bango kanga bango na est-ce que ba ko kanga na bato wana te vraiment lelo oyo mutu akomisa pe ka mutu mutema mabeza ka mutu ezaka mutu papier lombe nenga zana oyebika oboma moto trop papier lombe lelo soka lamu ki penza teleme lobike na okangisa bato bela mokile ko ningana te akangisa ka tala papier lombe kangisa to na parquet to filmer et ça la paie bien okangisa te pourquoi parce que amona ke nyoso oyo ekoleka te mes réputation moni réputation na carrière les enjeux obike na libanda ba émission to sala ko ba comment traduire en français na anglais sur batali émission mo boye ba finga icône le quoi papier lombe ba traduire en anglais ben en français ba ko finga parce que si la zaka na kanda kanisa ka papier lomba ko bala ya bala yete parce que c'est impoli nini si la kanisa ke papier lomba ko bala ye papier lomba bala yete parce que c'est impoli yango ekomisa na rajon nyonso omona ke mutu alekaki na émission et c'est pas na mama tuza tika ye na défaut a mukuse le kwa katikati ya lilala aleki na TV ofinga papier lombe lobi si la koya a remercier bango si la mutapesa bango mutu makasi matuza tika nani na défaut atika ese na défaut matuza atika ese na défaut matuza ka koma ba film okomona miss na okomona nani okomona oyo nani komona nani oyo azana ese na poto komone nani mida la tailo komona mida likolo moko mulai moko mukuse akoya bandi ko finga papier lombe parce que roi David atika ina défaut donc on mona batu mo ya des autres bazanga roi David nani roi David animateur ya wera azaki mabala ya mida la tailo tika mama tala siko mibali bazwaka mida lelo komina Chrisa Sugar aliela azula ke mbongo ya internet Chrisa Sugar aza mwana kwata na Turquie yesu na ngai ba ya kozwa monopole oloba na Bellevue o azala patrona mida mwasi ya nani oboyo yeba teke na yebika mida abote na roi David mwana siko essaie de parler mamwasa nani ya matuza nani matuza kwa koma ba film mais c'est que makambo eza munene moi ça m'a tous ayena n'est pas présent ya biso ba réseau mwana mukeye mukolo sakani na ya sakani na ye ayozwa matuza est-ce que tellement ba niveau mibali ba ozwa tellement ba niveau mibali mais ba ovanda ba ofinga Bellevue Clarisse komela ni kamunene bango boye parce que trop c'est de Panama na mida la Taylor mibali nde ba mida penza vandi likolo mo mulai moko mukuse oye penza na pesa yo défi yelanga lata talon parce que moi na mwasi so azana sortie azana soirée alata ka talon mida olata talon na makolonine na la préféré makolo poussière ya Bellevue ko lata talon mida ko lata talon na makolonine mida zo finga makolo poussière ya Bellevue mais a osepela na banzeta ba drum ya makolo sila la poser question Pamela te tokati émission te préféré milinga dimina TV Pamela yo moni milinga tala milinga ndenge zo na TV non baloba toute vérité n'est pas bon à dire mais c'est la vérité donc nango bongo mwana osepela na makola Bellevue na zambe nanga moni lisanga bango basangisa na Pamela na somi crème nanga ya main so na ke makolo komi poussière boye pene langa na zui na pamusi ndambu mais si la makolo soso si la makolo lokwa ba drum ba baguette ba drum ya rakol ba osakana Bellevue mida za na poto mavana na foyer ti lelo mida vana na foyer oyebi te hein oyebi te kamana na foyer bambulo nyoso mida sai na poto vana na foyer oyebi te na foyer asala biso vidéo ti asala ka direct a bombe longi pour ani abimise longi a telema tout à la Seigneur tala bo comparera bino na Bellevue te bo comparera sila na Bellevue te sila zali Bellevue a likolo lelo o ti ndenge bokomisa sila mam c'est grâce à Bellevue avanda ko benga na misère la tournage à l'obité yaya oza na combo ojuaka bien faut ça la chaîne YouTube nga makamuna bino wana na kokakango te nga makamuna bino oyebika ndenga lobaka ndenga ba ambioli nga miniature nga na miniature
Bellevue a été yaya oza combo. Faut ça sa chaîne YouTube. Bellevue wana muta pesa si la courage ça sa chaîne YouTube. A tirer na communauté na ye a poster ye, a produire ye. Ya wana ngina babwe Pamela. Lelo zo croire na likam au témoignage ba yosala. Malgré ici la boya ki na ya senga papa lombe pardon. Azana ba communicatrice te azana ba jale loté. Mais ozo croire pe na likam o ya morgue o. Otali yango pona moni pe na ba Amelia ba nana Amelia ba bimi. Yeko tunani. L'échec ya bata théâtre nyo so ba mikela tila na défaut. Batang mwana na komona ya David atika ye Amelia wana na défaut théâtre. Nangaye. Te toke nango bon na tuni yo kaka Pamela. Amelia na théâtre. Amelia pas sengi pardon. Asenga na pardon. Ai akosenga nani pardon. Amelia yo kutu bata théâtre bana na tete Amelia mibali nyo sa kitoko ba ya na groupe ne mibali na ye. Tika boyeko. Oui. Koyo yebi ngote ke mibali ne Amelia pe ba bana au classer bata théâtre. Tenga na yebi ngote. Maman chérie. Baba maman chérie ya nani ya David. Moto pamba. Ya David. Maman chérie ya David nana yebi na théâtre. To zwa micro baladeur to chabo bana otuna. O yebi artiste comédienne mona comme Amelia ba yebi. Ba yebi ete. Ba yebi ete joua wapi. Ne joua nini na likoloni ba yebi wapi. Yesu na ngai. Na succès nini. Mutu lokwa Amelia pa bana yolo bana Bellevue azanani. Asenga nde Bellevue azwa. Mais Amelia za actrice comédienne comme sou jale lonene. Te. Yaz artiste na yebi ta joua wapi. Na groupe na ete maman. Groupe asimanda ko oyo. Groupe ya simanda ko acteur o ayebana ka mobali ne David. Nini? Acteur ya groupe ya Nana Amelia muta ayebana ka mobali ne David. Groupe nini? Tina tuni ti groupe. Boka bolanga na Pamela pardon. Tala Bellevue te muta tia bino na trouble. Bellevue te muta yebisa bino ke eloko bokana na théâtre boyebi te za Bellevue te. Bellevue otika bango na défaut boyepwane. Lelo o photo loba vérité, fierté ya papa lombe c'est Bellevue. Yango ba yokele zuwa. Yango ba yokele zuwa. Bolali bolamuki ke Bellevue a mwana muyombe gauche a jouer na groupe muyombe gauche jour nini. So balobi ke Bellevue aza koko ya muyombe gauche là. Tokondima. Teleti ngape naza je fille ke koko ya muyombe gauche. Oui. Parce que muta kotanga na scène muta liboso eza acteur ya muyombe gauche. Voilà. Mais muta faire propulsanga ezali modero totoka maga tangi komona ngate na poto. Maga wangani nga atangi na bana mususu kuti basala ta fierté na ete lelonga na bimisela ba koko ba baby doncha ba koko modero ba bimi ba produit nanga. Baloba te ke Bellevue aza fruit ya muyombe gauche non. Et puis, si on a fait fouiller Mouembe Gauche, c'est champion de Yakongo. C'est champion. Na matanga ya papa na biso Johnny a bastar bazaki kami balé. Na matanga Johnny, oui. Non. Bellevue na Mouembe Gauche. Sika boy. Bellevue a kota na bato bimana bango. Ba ya tete kutu ba mona na te. Ya tete mona na te. C'est mo boya za wana. Thérèse ya mona na te. Sika boy. Na matanga ya Johnny fai mutu nyonso to biso ni wana matoi na misu to mona. Il faut na sala jour on peut kana uta brasa na yaka. Ya gérer na so que jour ya matanga ya Johnny bastar bazaki kami balé. Bellevue na Mouembe Gauche. Et Sili. Bellevue na Mouembe Gauche Sili. Voilà histoire ya morgue no so croire na ngote. En fait ce qui histoire ya mort au moins il est loin ba na vie ba congolais ba linga muta progresser té. Irsil banda kota groupe Simba zaka déjà une étoile. Irsil azaka déjà une étoile. Lelo oso ngana lingi na luka succès na ngai. Na osala film na nga lobby epesa makamu ngamona okela na mort to na otina okela lelanga. Loba na likamu yaya. Te to sala penga nanu analyse ya batama yele. Ana posa eloko na nga moboye parce que batebele pe bakena poto na nzela bonganga. Ake penga na passeport ne pa nganga betele visa na butu. Abetele visa na butu. Ta nga na okene longi wana epanganga na okene longi na nga to na okene longi ya mutu mususu. Yango ngabe na kamwe. C'est possible. Ici la okene morgue yemo kotake no tinda mutu. Ici la zada makambu. Ici la makambu. Ici siko lelo bola muzoba. Ici la zoaka achaka sila na film na ici contre pechanga. Yango na tuna bino nanu bino nyonso ba bokenda epa mama muteke pa sila makolo soso. Ali sera bino ni so bolongeka kuna ba changer parole. Na tuna nanu. E banana ya tete kitana bango nyonso na oyo azalo kwa likelele dendo bango nyonso. Ce bazan normal. Waza likelele kwa nani? Dendo likelele. Nani wana? Dendo. Waza mukusa lo kwa likati ni kitena lilala. Ozano normal soko jouer na SB te soko keka SB. Soko tourner ka ta tableau moko o changer maloba. E bela ba kota pe ba studio ba yemba banzembo lelo baza wapi? Emba di mama Na posé question. Si on continue à SBO jouer film moko, soit tableau moko, malobe changer, ba lié ça ka bango nini finalement ils aka nini.
Tout le monde peut avoir un Mickey, on va jouer dans la famille, Siana, Maria. Le bélo côté la TV. Mickey va perdre té. Le bélo côté la TV. Au moins Maria wana. Tu vas jouer dans SB, va changer à Kamalo. On a des envoûtements. Envoûtement té, va obliger à Kabango en fait. Ah. Obligation. Ah. Ce que l'autre ça la Sony, boza la table le quoi papa la biso Serge pasteur patron, a dit que yé penza jouer dans la famille bota. Mais yo va benga peut-être na film moko, ba benga na tableau moko, oyo bandi ko loba n'importe quoi. Mutu lo quoi Déborah. Déborah. Déborah lobi. La kasimato zonga. Amba lobi wana vraiment. Total la kasimato zonga mutu. Bellevue yo commission stérile. Bellevue azan nani na vie na yo. Na famille na ye Bellevue azan nani. Boyaka nani mususu ayaka na baga pamba. Mobala so obaleka na baga pamba. Malika te, mobala oyo obaleka. Otaki kombo. Malika ko abala mobali. Mwana opamela oyo. Malika wana otambola moi na ba cuire na ba bouche na restaurant Bellevue po abala mobali gigolo. Lelo pas comment qu'on vend mutoto mona monde entier na Bible yo senga Bellevue pardon devant tout le monde c'est qui? C'est Malika. Pourquoi vous avez une gratitude à niveau au point Zuma Bellevue a pesa yembongo Zuma za mutu kilo libandi kilo lo kwa ya nia Zuma. Ya nia mutu kilo libandi kilo lo kwa ya nia. Bellevue a pesa yembongo bala moi ça ki na bala moi sina sala bibembe. Tika boy. Yango zo bota bana lo kwa mabata eza Bellevue te. Kwani Bellevue ba. Donc si ba pesa yembongo sali yake louer sala bibembe. Oyo yebite ka louer sala bibembe. Ah. Oyebite ka louer sala bibembe. Mais asala pe près de toi les adultes. Moi ça boto la kiti na salon akoma ocha ene bonga. Ko soki kilia ye fo moi ça kata mobali suki. Ye fo vana ne bonga. Azela mbobo okelia na pokwa. Ndaku. Nana kata musuki. Oyo boyo yebite ke moi c'est azuma kata ba tusuki. Akata ba mibali to baba. Ba mibali na baba si. Oyebi ngote? Oh. Olamuki na tongo. O bana baninga ba melaka ti mais moi na zuma na moi na tendresse baliaka poso na fufa malili na tongo. Ko bata bongo bino bo comparable on a Bellevue. Poso di Dieu de no ya kapela wana. Ayebi bana zuma, ayebi bana tendresse. Oyebi makambo ezawa. Oyebi kenga ya. Zuma kutu na ndenga zana opération péché mama bazuma na maya kala mama bazuma soki mbule beti alala na bangolo, ba monganza, alala na mingusu na kati ndako. Ako kata ko longola mama na baona maya kala mutema oya finga Bellevue. Mais faut ailler pas Bellevue, asenga Bellevue mbongo, Bellevue pese mbongo zula mama bango ndaku. Oh là là. Azule ndaku, muzuma soka lali ala muki atali alliance c'est grâce à Bellevue. Yebisa nga zuma en oya koma na pas Bellevue, Bellevue kuta bana tshena rôle atemisi ata lokwa nzeta drapeau. Te ah? Atemisi na rôle lokwa nzeta drapeau garde du corps telema wana. Yem kaloba ke il faut to expliquer to aero expliquer biso nini. Mère akendaka na ye. Atikala bango mibale kaka. Zuma ko solo pour ça pemela mama ba soana mama nini? Adam no solo. Yo na zuma ndete oso no boyo pour ça na pemela zuma. Okima ti munoko eza mpanzi na zolo. Yo kaka onde. Ya. Omonde bazana okansi batonga na te bango na bango. Ah! Si. Zuma pa na mère bavandi. Et les katin Zuma. Bon, Pamela. En tout cas, merci na Tony les défendeurs hein. Bana ko tchaye ba rôle ya zamba na lokwa zombie boye. Yebisanga bana ko défendre si la lelo. Ba tchaye na film journée. Azap acteur hein. Azapteur? Soit disant bon acteur. Oui, Azapteur a rejoint na SB journée. Te mon film a dit la guerre comme on a criminel. Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup vraiment pour la réponse parce que Bellevue bana on a tchaye place ni te mata lokwa nzeta drapeau soldat wana garde du corps. Te alonga ne pour la miniature. Ba tchaye na miniature te. Ba tchaye Zuma na miniature théâtre Zuma yebeli yango wapi. Lelo oyo ba Zuma ba ocha eni na ba Thérèse na go na famille bota ba jouer na français ni Thérèse ya loba français maman milo lobaka. Tika bo loba na ngai Thérèse ayebi loba français ata sila ye moko sila ayebi loba français tango contrat ya gérer to loba makambo ya sérieux tango contrat ya ma famille ye na Congo a joué à des points français. Ben oui. Et monsieur Sini. Oui. Pamela peut ça va monter. Dans le contrat ya ma famille ye na groupe Simba papa Lombi atali bango ba lobi ke Bellevue sila mutamema na groupe Simba pona ni papa Lomba memaka sila na ma famille ta mema Bellevue ayebi capacité ya Bellevue. Ayebi qui est Bellevue Kandi. Na mema sila loba na français ya demo ya ba phrase. Alo ba ba mot phrase sila yebisanga sala sila sala ta 5 minutes. Alo ba a jouer na français. Ah non pe na mona tata ba vidéo. Ayebi ko loba français te. Bon ba bote pardon Pamela. Ayebi loba ba français. Pamela biso ba arrêter. Ngana ese bino mikolo na bino boye piken so bo yé pour na Bellevue. Ngana ese bino bo manga pour na Bellevue.
na lingaka Bellevue bon quelque part il faut comprendre ça la monter ma passe ça la monter ma passe on a ni bolamu ya Bellevue koko comme c'est zoba boy en tout cas bolamu ya Bellevue comme ça Bellevue zoba ti na niveau oyo na ba ya gola munoko ba tout aye likof na Afrique du Sud moi ça ba criminel na Afrique du Sud avant de la combat Bellevue ba tout aye ba tout aye likof na Afrique du Sud de longola ya mini aye avant de la combat Bellevue Pamela pardon faut arrêter na ko diembe na bandalalo comment te ka wana tika on a des fois za mwana Bellevue faut respecter Bellevue parce que Bellevue ya gola Bellevue a maman bokilo na yo si Bellevue a maman bokilo no ya gola teka tika on a défaut yo faut ya ono bonde ya Bellevue zong selanga teka moko ya wono bano finga Bellevue bo finga Bellevue ngona soni to ndenge nini Bellevue là comme 11 yebisa nga Bellevue ba poto azokende eza na bit mais ba poto asele te baloba ki ba memake kaka na nini na délégation mama ni mama mutamemaka ye alobi hein Bellevue mama di mama mema na délégation bana neni Bellevue Belgique à liboso akendaki pour na clôture ya mois de la femme ba mema ki délégation azaki invité spécial akendaki ko clôturer mois de la femme si awa aucho kende Belgique pour na dîner de la fraternité pour na orphelin na orpheline et ça ba mema ki délégation Bellevue a okende poto par invitation mais poto ya biasile ke na inaperçu tikabo bit ya poto ya biasile za kanini aki ko salisa matalana a na concert ya Ferré ya Suisse ce qui à Genève naza invité spécial ya Ferré gola to moni ni na podium to moni ka Karine Mokonzi to moni ni o moni si la lelo mo de la fe nga eza lelo si la théâtre eza musique te o moni wera akoko yemba ou ayembi te instrument na sinezo beta bato bo bina mais théâtre faut ça la spectacle si la lelo a comme si théâtre le quoi musique o me marando ya musique na théâtre théâtre eza spectacle ba yida bakena ipoto bakena sani spectacle si la sikona podium affaire alingo ke sani talinga bambele msumbongo omoni to alingaka yemba boye bazala luketu lelo so total carrière ya Ferré total carrière a fait ya fali baza ba génération ya basila to mona to remonte ba vie na yete na carrière baza fali na Ferré baza ba vie na yete na âge si la mukolo na âge si la mukolo mais na carrière na carrière ba kokoza ba génération to mona Bellevue Kandila patron na papa chéri mukulu bavandi boye muto asala muninga agitation azate parce que ba on balé ba comprendre que toza ba star biso bibale mais si la agitation boye vidéo ya yete vidéo ya moi si ekumane si la yeko kota na vidéo ya moi si ekumane moi nani si la yeko kota vidéo ya moi si ekumani mbala mo ngana za invité spécial na podium ti lelo to moni analyse oyo si la mataka na podium azaki invité spécial ya Ferré ezate parce que si la ti lelo en tout cas ça la rapace hein et ça la rapace si la aza un bon actrice wana pe ça polémique si la jouaka bien si la nenga za wana l'émission eleka awa muta yamba eki rombengi na mayele TV émission wana ezali aloba ke ngai ici la na okoko la groupe théâtral te ngai ici la na okoko diriger ba film te na okoko koma ba film te nga na préféré na za la productrice mais lelo comme si la o eza grâce ya Bellevue akoko za la reconnaissante te bon lelo oyo yebi kokoma ba film te alongola non agitation atiango à part si la koma film ta yebite na koma rasiko ba komela kaye muta komela ki abeda show ya lule komela kaye oui ya lule vraiment benga abeda show bo yo yebite kaza abeda show muta komela ki abeda show muta komela ki ba filmer bo longwa na distraction ba film bo yebi okomate ngana na kamwa na Monica Mbamo Michael Jackson na poto kuna ata nani si la signa contrat de rock si la signa contrat ne keko o imaginer asina contrat de alba asina contrat de rock si la États-Unis kani photo ne te wona zage keko bon asina ne contrat ne asina contrat ne keko na lelo production est raté parce que asina contrat ne keko kolongwa na ekuna mbamoko si l'américaine jour nini Beyoncé au ça la film à lobby que si la congolaise non jouer en Amérique mais naza si la congolaise complexée parce que aye bakate ni na salaka si la nenga za wana comme scénario comme film yo chaeka na scène sala nini a jouer musala na ye yango wana siko boyo comparer na Bellevue pour nini pona lelo to suki awa en tout cas but babeti maboko na oki na TV
Voilà, bambote na yo. Ok, merci beaucoup. On a Poutine de l'écriture qui est Belleville Kandila, patron à Tabita, comédienne, c'était à Baoba. Richesse, ya Congo, Mobutu, 32 ans de pouvoir. Numéro 1. Il y a actrice congolaise, il y a théâtre. C'est Belleville Kandila, patron. Mouta Simbibi qui est là. Mouta Simbibi qui pour le moment c'est Belleville Kandila, patron. Tabaloba qui fallait pour pas numéro 1 à musique na théâtre, c'est Belleville Kandila, patron. En tout cas, la fille qui dérange aussi. La fille qui dérange. Telaka yaza Poutine, yango Monique ba Thérèse qui ndoki na buto esimba lisute ba yena moi. Belleville a troublé bango mitou. En tout cas, maman vanda na ngwende na yo. Yondo simbi fongo la ya lola ya théâtre lelo. C'est Belleville Kandila la patronne. Merci beaucoup na yo ya gérer ndengo zwaki likanisa o yambanga mukolona lelo. Merci beaucoup à Migra aussi, je te salue papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange Regen Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, papa ça mon concours le nécessaire, maman Gina Mabia la maman chérie à moi si, maman Germaine na Katia France, wana ba maman ya famille Libota, au mona ke Belleville akenda ki Bruxelles mais ba maman famille Libota ba bengi na France. Sko biso tozala na ba fanatique ya Circe, tozala na ba fanatique révolté té. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nabino tout Bolandaki Biso, Nati Final Télévision. Merci beaucoup Nabandeko Bolanda sur la chaîne. Oyo Bolandi Biso wana. Merci beaucoup Nabino. En tout cas, Naembela Gibino Pamela la première fois mais Pamela Pessinga Somo. Télévision bimi milinga. Ah bon? Na somo na ndenge milinga zo bima na télévision. C'est juste c'est la vérité. C'est la vérité Oya lobby. En tout cas, merci beaucoup na ba famille Boto Boza de partout. Merci beaucoup pe na baba Kuko Bozakia pour nous rota la Biso parce qu'il faut botter la Biso pour moi makambo tolobaka awa biso to kana posa ndeko na biso sila acha discipline na ngambu na ye yango so mo lelo ba film enezo tala mate azoka bola ba vina bato ba ofingele bato mais azo comporter bango ba olesa ba chaîne na bango ye azo zonga sima Belleville azo beta ye toro donc ye mo azo comprendre donc merci beaucoup na bino tout okutani na bino na émission koya soki nzamba zongite to komona na bino bye bye.